Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bina situ ba bolinga mama ile anitu na pesi no ba mbote ba ebwe ma vipi. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? Ici c'est votre deuxième maman ile anitu. Tokomi na mois de décembre, les peut-être le 1er décembre 2023. Le 1er décembre 2023, to pesi nzambe merci. Mbule komo kende mbule zo kende kokoma na suka. Bolo bini. Mbula yango ezokende tokomi déjà pour le 1er décembre nzamba batela biso kana na mape na bolingo na ye. Voilà wabino mama ile anitu ngai na yenda ngana nini tozana musala na biso chrétien nde boyebi nde to mesana ngana bino ka nde to lobaka balambi lelo bolie lelo ya sika e balambi lelo bolie kaka lelo ya sika e ya lelo ya sika balambi lelo bolie kaka lelo mama ile anitu traiteur la providence biso wana toza vraiment na kati ya musala hein. Ya biso za balambi lelo bolie pe kaka lelo service traiteur la providence musala ezo salama e salama libanda esa manakati banzungu ezo sokwama musala ezo salama vraiment awa biso tozaka nde bolika mona bopeto tosakana na ngote banzungu ya mwana eza kosokwama musala eza vraiment kosalama. Voilà kati ya sala ngoyo hein. Kati ya sale yangoyo nde bomoni voilà maman Hortense maman ni tuye wana maman Hortense sale yangoyo kati ya sale yangoyo décoration pe esili nanu te bozomona hein nga Alexa bino ka bobo mona bino maman ile anetu kati ya sale yangoyo décoration esali nanu te biso libana to olamba sale pezo salama faites-nous confiance et vous ne serez jamais dessus bomoni maman Alexa na détail dis-lui de venir hein. Maman t'alexera na détail. Voilà, tu peux relaxer na détail hein. Service traiter la providence, bon ni table à buffet en wana na ne vendite tout à l'heure bon na rolamba. Table à buffet oh na rolamba ngo. Hein? Table à buffet na rolamba table à buffet ah non ça buffet froid. Ah wa nazana na chaud. Donc voilà. La providence toujours hein. La providence kaka. Faites-nous confiance et vous ne serez jamais dessus. Décoration à Kati, les bandes kolamba. Voilà, c'est comme ça. Voilà, bisowana, musale zo sama sango. Bisoka. Voilà, pour mon bino mon côté, so salama ya moto moko ya lelo ya sika. Biso ka boy. Ya moto moko ya lelo ya sika balambi lelo bo mone ezotumba ma. Balambi lelo boleka lelo yango nde ezotumba ma. Ah. Ya lelo ya sika e service traiter la providence biso ka boy ya lelo ya sika. Mami tu Mami tu ye mama ni tu na yo. Oui maman. Ah c'est là. Hiver to lamba. Oh là là Attends hiver to lamba kana. Patron. Bonjour. Mais il y a un souci avec l'électricité. La machine elle est bien, mais je pense que vous avez diminué votre électricité là-bas. On n'arrive pas à faire à manger. On n'arrive pas à faire les grillades. S'il vous plaît. Allumez s'il vous plaît. Si vous avez baissé, je sais. Mon fils il est électricien, bien sûr. Parce qu'on a commencé la première fois, ça a bien coûté. Mais maintenant là, la machine elle ne marche plus. La machine elle est très bien, n'a pas de souci, je sais. C'est vous. Non, on a changé toutes les prises. Non, la machine elle est bien, c'est vous, je sais, je connais les techniques. C'est pas la première fois que je travaille ici, je connais la salle. C'est même moi qui ai envoyé les clients là. Les clients d'aujourd'hui là. Ouais. Maman Hortense, c'est moi qui l'ai orienté. Comme je ne suis pas très loin de chez vous. Pas à dire que je baissais pas que ce soit, j'ai rien baissé. Non, cousin, j'arrive. Non. T'es hiver. Voilà. Ma Jeannette, le banana, biso t'es hiver tout ça. Biso t'es hiver, tout lamba calé même. Zato hiver, tout lamba on est on a mon abandonné quoi c'est ma cambo balamba ba bomba to bomba kat biloko te biso jamais biso to bomba te pa maman biso zakale OK Nzambe likolo maman ni tu olo bata Félix te ka ngai olela bata etika ona mo kwa ntombolo nga bata matin
faci ya makila kolongola te bakisa nde faci ya makila donc papa wana mona papa Etienne wana beton muko ntombolo na nini na expliquer bino yango te te faci za muko ntombolo ya jibe mutabwaki te c'est comme ça c'est muko ntombolo voilà biso kaka boye bo misala nde bozo mona tozala biso ka lelo ka bozala que no sala moto epeli kuna voilà biso ata hiver tolambaka les mêmes jours so tobate ko po eza hiver tokobomba bota sala ngo lelo toza na le palme d'or lelo toza on est au mois de décembre. On est au mois de décembre. Joyeux anniversaire, le 1er décembre. On est le 1er décembre aujourd'hui. Le 1er décembre. Voilà, on est dans le banda angoyo. Nyoso. To samsala na biso. Maman, il est à Nit, faites-moi confiance et vous ne serez jamais dessus. Vous allez dessus, Théo. Attends, la providence, il y a tout. Voilà. Voilà, bisowana. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure, hein. Bife bandi déjà kobaya kobanda bomona kandenge kala mingi tezo kota banzungu. Voilà, à tout à l'heure. Voilà. Ayiwana na kati ya salle. Kande na oto la kisabino. Ibanda kuna tozo lamba. Na scène peu makambo. Ezo sala ba marié pe kuna ba osala nini? Ba ola ta ba alliance na bango ba ola ba zola tana. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Makambo ba marié ba osala sko yango wana. Po ba na église. Ba marié baza na kati ya église. Peu maman il y a un service traiteur la providence. Toza ka obe na kati ya musala. Elele komi ya kopambola ma baninga zama pesinga ilibala bandaki kati nedene zama salaki oyesengo asalaki mopanzi na ye kombo Eva mama bomona lati dudu mpona nini malili eleki makasi bandeko il fait froid malili ya makasi mingi malili eleki malili elobi ngai ye bon biso toolamba kaka malgré malili mais non boss pas de problème bon okamata babison on se dit à tout à l'heure mama ria boni bino kuna boni kuna ça va